original. Bote la bino, ils ont pas la même couleur, j'ai des bino original 3 fois international, Nzambe na bango ma musansa la bande fubile. Na usa bino ka moi short de vidéo mo comme kikaka parce que faut na quel musala. OK? Merci na ndenge bozo partager ba émission na biso partout bozo na monde na oyo alinganga na oyo alinganga te na simbino kaka. Merci. Alors na ninga na sala vidéo oyo parce que na talaki vidéo mo na posa ki ya concert ya Fally Ipupa na oya Marseille na sina congratulations, félicitations bino le en français, congratulations biso en anglais pour la concert na yo, bravo artiste. Mais concernant la salle makambo le baki tant petit concert au lieu makambo boyana kamandule omunike ndenge ndule zomi na poto awa musique zomi na poto musique komi elengi okomisi musique elengi to boyite moni Fally Ipupa nga loba ngo na loba pembe so muta wasala likama malamu fo ndima ye musique na poto po ezongo ekomaki na problème makasi iza tomona wera sona yaka na Londres awa to sala ngana sa ba production na ye par de na sala ba publicité pour concerner bête ils ont un problème autour ils ont cancellé parce qu'ils ont eu problème il y a des combattants mais à bêta place mon boye et ça il fallait pas bêta place wana pour la sona mutu moko mikitsa mais yo osala en tout cas fort wana mutu moko ko longola mutu moko ko buda ngwazati osala fort wana musique zonga et bêta en tout cas bino na vidéo bo tenir à régularité pour tout baka pembe musique zonga ozo ba risque ezangani na boye na sala ba reportage na Défense Arena c'est lona ba combattant pena bazalaka pena blague te ba combattant pe bazalaka pena blague te il y a ba risque ya wana yisa ba tususu ba tusu ba sa ba émission mona fandika bazo azotra ba makelele afandika na kiti mo boye ayiba atike fuku bimaka ba risque ngapi na zo ba risque mo boye ndengi ba risque ezalaka ba combattant bazo sa pa ba interview na kati Défense Arena au monde a permis na gauche na combattant za na hôtel mais yo sala ko loko wana sala musique zonga pena en tout cas bravo artiste et loko concert na sali omoni makambo waki na concert ya Marseille il fallait oza doser pour moni oza mutu moko tuto lobi lelo na Congo pour nga ba pembe oza numéro 1 na génération lelo oza numéro 1 mais loko lobaki omoni nenga na komisi poto elengi il fallait pour le ballon Fally Ipupa pour na moni batibele balobila ngo tenga fona le ballon il fallait pour le ballon moni il fallait batu balobela ngo yoko lobela ngo te parce que mutu moko akubudo azati o mutu so ayibi ke mutu nengo zonga musique nengo zonga bo babi ke c'est ezayo na basala zo beta donc ça à l'époque na yo il fallait tika batu balobela yo yoko loba yo ante parce que yo nengo za boye oza mutu moko mo critique peza malamu faut critiquer parce que na moni batibeli pe basali en analyse te ngam te fona lobela ngo oko lobela ko wana te il fallait tika batu balobela ngo o tiki batu balobela ngo ezokoma lokola Fally Ipupa komi vantard Fally Ipupa komi boye non c'est pas bon linga ozala na level wana ozana ngo respect wana ozana ngo komikisa wana ozana ngo okomona ke makambo ebele suki formation ebele parce que na minti ya bona génération lelo ozo tia pena ni na yo ozo tia what can I say ozo tia pena ozo koma place oyo ba vie na bino ba komate yo komi place wana pour place wana obetaki na Marseille wana congolais moko na beta wana te pour ma vérité pour tout ça ba investigation to checker na YouTube o checker na ba Google c'est premier congolais yo mutali boso beti wana alors eloko wana yokoloba ninga otikila ba porte parole na yo balobela biloko wana ke osali boye balobela ngo yokoloba te c'est pas bon pour ezobima lokola moi vantard mon pour la vérité
Et malheureusement, l'inventaire mon c'est pas bon. Vous comprenez? Parce que tant que vous avez un bilingue, oui, tout va être bilingue. Ça, tu as ready à mis ça, un concert. Ready à mis ça, un concert na Paris, et ça est plein, et ça paye bilingue. Bon, c'est la même chose à toi. Donc, au sali, et là, on a la musique, on appelle bilingue, on a plus, c'est la raison, mais il ne fallait pas au belango. Donc, il fallait petit capot. Et que bima lokola mwani ni mombo c'est pas bon. OK? Donc ba wario place boza na yeb ki fali pour passer na bureau mo malamu et mon boye faut ba bon faut moi ba conseil et ça va bien. Ça va bien parce que loba trop yo ba mingi faut l'idée là ça rendre on ba charisme on ça va bien. Et ça lokola ba journaliste pour so za ba zanga charisme. Alors ça va émission azo bino na plateau azo ça émission azo tumba aza alobla mutumoko nga aloba ngo na za mutumoko na ba pembe ozomona donc place wana ipupa linga odoser pour ba yebi. OK? Donc ba risque toujours wana ba nini wana ba combattant eza facilité ba risque wana. Pour les alangana na bona za mama na risque babusu bataka ba émission ba émission mona zo sa ba émission zo tama makeli la fan nega na kiti maintenant na côté ba grand saleté. Donc oiza conseil na pesi pour na yo artiste fali pupa le mara. OK? Na moni dadi mon la paix a félicité yo babilo to linginde ya wana. Donc c'est ça. Timi wata Nathan ozomona to linginde mwana faut bato balobela yo tika ko lobaka. OK? Badati bozo continuer avec Marseille Zobeta et pardon Lille Zobeta après fali faire gola appela batika zoteka bolinga bagolwa bolinga boza la focus bolinga boza la focus bagolwa boso batike comme ça artiste abeta et ça la malamu. OK? Artiste abeta ça malamu sur les Congo qui gagne. OK? Bagolwa boso batika botika ba distraction ya ko swana ndenge bozo swana wana ba c'est pas bon. Après de la forêt où la sonne paye sous le 15 février date zaka moko il pas beta sous le 15 février. Donc de la forêt azobeta na Panama. De wana conseil sur tout wana bana wenge ba wana Gaulois Wario Spiritas villageois montudio surtout. En tout cas boya na conseil on malamu. Merci beaucoup. En tout cas vidéo maramu na lobby suboke na page bongo na vidéo maramu na lobby pour na makambo ya fali pupa o ya lobby ke azongisi poto elengi tika ba comportement c'est pas bon parce que ça bien été vous allez rouler ma vanter mon c'est pas bon. OK? Mais c'est pour notre la papa la même kolo ya jeune depuis aux gens trop international Zambé na bango mwana musanta mande febele OK la gene na zongi sa na poto moi na zongi sa na poto ba somo la ba ba ko na bino mo ko ba